Bonjour, bonjour bana Nzambe, eza susungai mwana musana tata Nzambe, na komba Elijah Nathalie, naza toujours wana pona kabana bino bolamu na tata Nzambe. Nazo profiter pona awa internet eza nango ya ebele awa na Manchester, naza moment o naza na Manchester na otala bana, do ya ono profiter na osala ba message ebele o noto na bombaki, mais nazo bimisa ngo sikoyo pe po ete komi na tango na kobimisa pona kokabana nango bino eza ka bolamu na Nzambe. Nzambe na kembo, Nzambe na basakoli, Nzambe na bapotre. Nzambe ne 5 ministères oyo no totia na kati na Bible mwana moko na moko ayebi. Nzambe na ba servante na ba pasteur, Nzambe na ba maître nyonso to ozali likolo na nyonso Seigneur notre Dieu. Nzambe na ye kokaba bolamu na yo epai ya bana na yo Seigneur. Fungola bango bato spirituel miso pe spirituel bayoka pe bacomprendre pe bamona. Nzambe na lola yozwa contrôle ya muntu nyonso akotala video o pe zwa contrôle na ngai nde na Nzambe na lola po tolakisanga mabomba minene. Seigneur natiki nyonso maboko na yo nasengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo amen. Bolamu na lelo ezali susu nini bana Nzambe bokoyokaka ba prophétie bokoka ba parole de connaissance ba témoignage bolamu ebele na Nzambe ono to kopesa na ngai na ozonga toujours na se na oisika pona koyeba kokaba na bino. Bolamu na lelo ona bombe wa mwa banda kala komi na tango kobimisa yango bokomisa message oyo ba oyo bazali na bandeko kota gouvernement ba oyo bazali na bandeko kota présidence bokomisa yango ngai nde nani bakoyoka ngai te mais bino ba oyo bakotala ngo boza ebele pona bandeko oyo bazali na kata gouvernement pe bansusu bakebi te boza na bandeko na ba présidentiel kuna bokomisa ka message oyo na bombe yango banda kala. Nzambe ayebi pourquoi atinga na kati na motema na partager message oyo lelo. Message ezali pona mboka Congo. Message oyo Nzambe alakisa ezali message te ezali message mais namonaki yango na kati na vision yango nalalaki te na bandai kotala nazalaki na moi na telemaki vision yango namonaki yango nayaki na balabala vision yango namonaki yango na 2013 navandaki place moko boye ezali peka na Manchester nazalaki na Gorton tobimaka tokenda place moko boye songolo na Gorton nango place ozalaki totemaki na kata voiture mbala moko nde naye komona vision oyo. Vision yango ezali nini nayebi te soki deja Nzambe asapesa basakoli mosusu be basentinele mosusu vision oyo nabombiaki yango mingi nabombi bandaka na 2013 nazo partager na bino yango ezali le 4 mois 2022 donc nabombi vision oyo mingi. Nzambe na Israel ayukela Congo mawa, Nzambe na Israel asala Congo bolamu na ye parce que mabele ya Congo ezali mabele ya Nzambe to comme mabele nyonso to na se na moi Nzambe mutakela yango oyo vision Nzambe apesaki nga mpona mabele ya Congo bolandanga malamu na komeka pe nanu kodesine yango moke avant na desine yango napesa bino na vision ndenge ezali makambo na molimo bakolakisa yongo kaka seconde omekomona makambo ebele na mbala moko pe okomprendre nango mbala moko ezeloko moko bamolakisaki nango na seconde mais namoni makambo ebele pe na comprendre nango mbala moko yango nali natalisa bino bolamu vision ya Nzambe oyo mpona mboka Congo. Vision wana ezalaki nini na kati na vision bazolakisa ngai bakonzi ya mboka ya Congo wana ezalaki na 2013 nazongi na sima mokonzi oyo akoza na mboka Congo nayebi te soki bakoyoka yango te balakisi ngai président ya mboka Congo oyo akozalaka na président un jour bien akozalaka na futur bien oyo azali na présent baluka banganga na Nzambe. Vision oyo ezali namonaka pe nayokaka ezeloko moko elekana quand même moment na kati na vision nazoyoka pe nazomona balakisi ngai na mboka Congo mokonzi ya mboka Congo akende na chaque village natal na chaque tribu ya mboka Congo na chaque tribu ya bakongolais nyonso to bakende na kati na village moko na moko ya batribu nyonso to ya Congo bazwa libota moko bazwa mwasi na mobali
bazala bato yango bavandi na ville te, bauta na kati boyokanga be, bauta na kati na village ya batribu moko na moko ya mboka Congo. Bazala bato babanga nzambe, bozwa banganga kisi te, bozwa mwasi na mobali babala na deja. Soki pe basi babota bana bozwa bango, boyokanga malamu, o ezali makambo ya molimo. Na vision na moni ba meminga bazolakisa ngai pona mboka Congo. Bakene na chaque tribu na village moko na moko ya 4 coins ya République démocratique du Congo. Bazwa mutu moko na moko, bazwa couple. Net na tribu ya basakata. Bakene na kata village ya basakata moko bazwi mwasi na mobali. Me bato ngo babanga kanzambe, basela kanzambe. Bakene neti pa ba ya bateke. Bazwi mwasi na mobali, me bazala basali na nzambe. Bazwa bango na kati na ba ville te, bazwa bango na kati penda ba village. Bakei neti pa baboma, bakei pa baswahili, bakei na kata village ya baswahili, bazwi batu wana. Nazolo ba village meza na kati village ya mboka penda na zamba. Bakei na pa baluba, baluka mwasi na mobali o babala na basambe la kanzambe na solo, bazwa batu wana. Donc bakei pa babangala, basala bakei pa bayanzi, e pa baboma, e pa bambala, e pa batetela. Epai ya ba Congo, epai ya balangi nyoso to ezwami na kata Congo démocratique. Bozwa mwasi na mobali, me na kati ya ba province, na province me na kati sikwa ba village. Bozwa mwasi na mobali, basambela kanzambe, bato na baza basambela nzambe. Siko ba couple na le bozali kozwa bango. Moko na bango lera zali kotika mabela village na ye, azwa mabele ya place ya village o ya uti. Amemango na Kinshasa. Mokonzi ya mboka azwa batu wana. Nayebi ke ezali mwa pasi, me nzamba sunga. Mokonzi ya mboka azwa batu wana, aya na bango na Kinshasa. Asale la bango kan wana ifo ezala cercle. Asale la bango kan azo sala cercle awa, kan wana ifo ezala cercle. Kan wana ifo ezala cercle, on azo sala bakare boye, na olakisa bino bakare ngo mabe na bo dessiner bien te, po bo comprendre kaka. O bakare o nazo sala ozo representer bandako. Bakare o nga nazo sala ezo representer na sali boy. Oyo sikoyo mokonzi mboka ya na batu wana atongela bango kan wana foza la cercle boy. Na kaoni za la cercle siko bandako na bango. Bandako ya batu wana o mokonzi mboka kozwa na kati na kata ba village nyoso tu ya ba tribu moko na moko mboka Congo. Batu chaque tribu la bazoya na mboka na Kinshasa baya na mabele ya place bango bauti. Ler bakoya na kata ka omokonza mboka asala batu ka oyo. Awa place bakosala lokola altar moko bakosala ngo na katikati. Altar bakosala na katikati awa batu wana bakoya na mabele place mutu na mutu na village na aya na mabele ya village na na kati na mboka na Kinshasa bati yango na katikati wana. Batu wana basala musala te. Batu wana bakozala ba adorateur po ba adoraka po na mboka Congo. Batu wana bazala ba soldat spirituel po na mboka Congo. Batu wana babanda kosambela ka butu na moi po na mboka Congo. Et gouvernement oyo kozala en place oyo kosala makambo oyo un jour. Batu wana fa pesa bango salaire. Bana na bango batanga malamu, ba vive malamu na basi na bango. Musala na bango batata wana na basi wana, musala na bango lo sambo po na mabele ya Congo. Chaque fois mutu na mutazali ko sambela akende ko simba parti ya mabele na yo utaki na ngona village natal na ye po na ko bondela po na Congo. Nzamba yebi pourquoi la kisaka makambo wana. Mais ma pesa nge explication mususu te, ona pesi ona. Batu wana mokonzi na mboka alesa bango afuta bango salaire. Bazala kwa adore po na mboka Congo. Babondela ka po na mboka Congo butu na moi. Do bazala armée spirituelle po na mboka Congo. Batu wana bazala na mwa libanda ya Kinshasa. Me ba mema bango na kati na Kinshasa. Basala bango bapesa bango ba condition nyoso tout nécessaire o sengeli muta vivre na yango. Wo ezali vision na zwa yango banda kala na 2013 na kokaba nango lelo nzamba yebi pourquoi na ebite soki moto moko kuna libanda asi azwa déjà vision oyo tikete soki makambo oyo bokotiango en place nzamba kosala minene pona mboka Congo eza na posa na prière. À chaque fois moto na mutali ko bondela bango notu babanda ko bondela pona mboka Congo, mais l'air bazali ko bonda pona mboka Congo basimba mabela ba village na bango koto ba uti nango kuna pona ba bondela botu na mo pona mboka Congo. Mabele wana o bakoya nango bati yango na bakopo te.
batia yango na eloko mwa plastique te mabele wana baya nango eloko oyo tobengaka na mboka le nayaki mwana moke na village tobanda omemela yango mai na etoka na zamba eza lokwa babenga yango nini o nzambe na ngai nayebi yango mpe na français te bosunga nga bato babenga yango eloko ezalaka na bambika so balongoli bambika na kati ezalaka quelque sorte ya molangi meme ezali eloko mo naturel nzambe asala na village kuna totiaka nango mai botie na mutu bozokende nango etiaka mai malili makasi bato wana bakata eloko wana balongola kota mutu etikala lokola sani nango mpo ezalaka lokola forme ya sani lokola nzungu na se batia mabele chaque village bali kowuta batia mabele na kati ya biloko wana mpo basambelaka mpona mboka Congo. Kwa aza na mato ya koyoka bokomisa message oyo bato wana mokonzi na mboka oyo koetablir eloko oyo na mboka Congo apesa bato wana salaire bana na bango batanga bavive malamu batata wana bakendaka misala te mosala na bango kozala wana kaka mpona koprie bozwa mutu moko te na capitale ya Kinshasa bozwa mutu moko te neti na kati ya Bandundu bokeka bozwi mutu moko te bokende na kati ya village na village ya basakata bokoti bozwi na village ya baluba bokoti bozwi na village ya baswahili bokoti bozwi na village ya bangala bokoti bozwi na village ya batende bokei bozwi na village ya bambala bokei bozwi na village ya bateke bokei bozwi na village ya bayanzi bokei na village ya basuku bokei bozwi na village kuna na Bakongo soki na bakimpese bokei koluka pa bato bavanda na kata boluka bato bavanda na kata matadi te o na kata villa Bandundu te na kati na ba village kuna bazaka na courant na mai te bozwa nde bato ya ndenge wana pe babanga nzambe babondelaka mpona Congo oyo ezalaki message ngaki napesa mpona bino message yango eumeli mingi ti ete nzambe na lola oyo arevelaka makambo arevele mpe bato mosusu mpe soki asa arevela bato mosusu message oyo bokomisa yango epai ya mokonzi na mboka bien mokonzi akoyaka lobi bokomisela yango aye nzambe ayebi pourquoi amen neti na mboka Beni bozwa mpe bato bavanda na kati na village mpenza kuna na kati na Beni bango mpe baya na mabele na bango botika ta village moko te ya Congo libanda bozwa chaque tribu ya Congo ya Congo bozwa couple mwasi na mobali soki babota babomi mpe bana na bango batanga ba classe oyo ezalaki bolamu tata nzambe apesaki ngai mpona mboka Congo tobondela mpona mboka Congo ezali mabele na biso naza na ebele ya kopartage na bino nzambe wana aza malamu na ofunga sumwa parenthèse moko moke kaka na mboka na Congo na Kinshasa le nazalaki kuna awa na mois de février mois de janvier mois de février bokangama na nzambe aza malamu koleka malamu nzambe aza malamu koleka malamu bobanga liwa te mwana na nzambe nyonso tu oyo ayebi keno abangaka liwa ti lelo otika kobanga liwa nzambe akelaki oyo moto akelaki liwa tokufa liwa ya nzambe alongoli oyo na se na mokendo mpe na mboka na lola me kokufa liwa te ke oyo nzambe abomi opo te yo opesi ekanda te bapesaka nzambe ekanda te kima moyini kena makona tata nzambe abatela mpe soki molio mosanta avandi kati na yo aolongolo baposa biloko nota mokili mpe aolongolo kobanga liwa yo oyo bangaka liwa luka Yesu Kristo Masiya pesa vie na o spirituel physique epai ya nzambe wana abatelaka asungaka aprotejaka oyo ezalaki bolamu na tata nzambe yo oyo nano oyamba Yesu Kristo Masiya mokonzi mpo mobikisi te c'est le moment yango oyo yeba kokota na kati na chambre na okende na lieu secret bondela nzambe wana ayokaka ntango nyonso bisika nyonso fungola motema na yo bondela akosala bolamu natiki mabele ya mboka Kongo na maboko na Seigneur nzambe na yo kopesaka message olakisanga banda kala Seigneur nzambe batela mboka Kongo tikite armée na céleste eza na 4 ko ya bantre ya sortie ya mboka Kongo eza na ba frontière nyota mboka Kongo pona ko batela mabele wana yo moko ebiloko nyota na kati na mboka Kongo yo moko ebini Kongo zali ko représenter na liboso na nzambe na Israël neto na masangelama Seigneur Jésus bolamu na Père éternel na likola mboka Congo bolamu na lekola mboka nyonso na Afrique Seigneur biso no tozali bato moko yo lobaki no zali nzambe na mavula nyonso biso no tozali bato moko zali nzambe na mikolo nyonso nzambe na mondo te nzambe na humanité nzambe batela mboka moko na moko Père éternel ono tokela Seigneur batela pe bandeko nyonso to bakotala video o molio mosanto asosolisa bino monene na Père de gloire posa na ngezala ka nzambe na Israël bato nyonso bakotala ba video o nzambe tata ba mona bolamu na yo
bayoka yo mpe bamona yo. Nasengi na kombo na Tata mpe na Mwana mpe na Molimo Santu. Amen. Bye.